Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo pamba te mayemanso mako salama na ko mona lokwa ba Congo mani ba ko kotola te Baïke bazali penza komi tuna mituna lokola bali bapaya ya makambo ezali koleka bongo la République démocratique du Congo. Yango lelo la mwa minute biso so mitano tokoyeba bobele ko solo la pamba te to ko sensibiliser peuple. Soué na ngai océan de la presse congolaise pe na chaîne de libération ezali ete bayi Congo mali bazwa kimia na bango ndetala tina biso to ya pona kolobela mboka. Netinda ya tata Nzambe mokeli na lola pe mokili. To ko sala yango na biso moko te. Pambate so bezaki na biso moko medela to lembi pe to tiki pambate mokongo mani ali teti mokongo mani akomi sala moto nyama akomi yeba te ki ana ba potentialité pe ba valeur o esengeli a dégager pour être monde bangaye pour être yenda ali ko leisa mokili mobimba yende ali ko leisa monde entier papa Denis Nzamba za na bino équipe pour la télé États-Unis d'Amérique na mananga na kunya dolangai Toali bobele na lisano ya kobeta porte koko oya fungoli biso tokokoto pambate toali na posa ya ko se révolutionner ndenge bolobaka lokota li français révolution ekendaka bobele na milulu na maloba pe na misolo pambate bato ko bundela bato bali na misolo bali na capacité ya komo somba maele mabiso kasi soki biso pe toeli na yango ndetala tokotele mangwi pe tokolonga na banzi ete molongo bomba bolandi nanga la bokebi nazali pe ko senga na bato a SID en particulier ko bana na président Martin Fayulu Madidi CG Devos papa Adrien bino banso bolanda nanga la bokebi po ezali chaîne bila libération pe la bakongo mani banso bao bakala souci bao balingaka bosolo bisika biso ezwami bino bolanda nanga la bokebi yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda na mboka ya Jean-Jacques na mboka ya bino banso boli boko ebele bobeka conseiller de la presse mama ya moto mojali moto mokozima makate pe mokozima makate Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima na ngala South Africa na mboka ya Gilo mpingana na nayo mpinga gi merveille kitoko pe papa la mama ba mama missionnaire la plus tronde la mboka nita babe ifoko yo moto pe bakoko a Lumumba pe Guillaume Ngangula kabuya chela biso nanga. Monsieur Corneille Nanga, merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je voudrais donc commencer par une première question. Pourriez-vous brièvement nous raconter votre parcours? Notamment, quel a été votre rôle dans le processus électoral qui a abouti à l'ascension de Tshisekedi au pouvoir? Bonjour madame, et merci pour cette invitation. Je m'appelle Corneille Nanga Yobelou, ancien président de la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo. Je dirais que en termes de profil, je suis congolais. J'ai été avec comme formation économiste de l'université de Kinshasa. Dans un premier temps, je suis le coordonnateur du réseau du savoir électoral de l'Afrique centrale où je gère la question pour les 9 pays d'Afrique centrale. Dès là, je redeviens à la CENI en 2013 pour occuper cette fois-là le poste de secrétaire exécutif national adjoint. Je suis plutôt désigné président de la Commission électorale nationale indépendante. J'exerce donc cette fonction depuis 2015 jusqu'en 2022. Et c'est dans cette logique que vous direz que j'ai joué un rôle pour les élections de 2018. Les élections qui auraient dû avoir lieu en 2016, mais elles auront lieu 2 ans après. Et dans notre vocabulaire, on parle souvent des glissements. Je suis donc expert électoral, expert international électoral, parce que de là, j'ai eu plus ou moins, dans toute cette carrière, j'ai pu être l'un d'experts bridge. Bridge signifie bâtir les ressources
En démocratie, gouvernance et élection, c'est un peu une organisation dans l'expertise électorale, Building Resources in Democracy, Governance and Elections. Dès là, aux élections, à partir de 2022, je suis rentré dans la politique en créant d'abord un parti politique. Et les événements ont fait malheureusement que par la suite, je me retrouve dans la politique, dans l'opposition plus ou moins armée, ayant compris que seule la lutte pouvait nous permettre de jouer un rôle. Ces élections, madame, ont fait couler beaucoup de salive et d'encre. Ce qui est sûr, je voudrais commencer par dire que les élections ont plus ou moins permis pour la toute première fois, parlant de la démocratie dans mon pays, l'alternance pacifique. C'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, nous n'avions jamais eu une remise-reprise entre un ancien président ou un président sortant avec un président entrant. La démocratie telle que nous la vivons est-elle vraiment ce qu'elle doit être? Devons-nous copier la démocratie comme à l'américaine ou à l'européenne et l'appliquer au Congo? Mais il y a lieu de préciser ici qu'il y a beaucoup d'acteurs. Dans ce processus comme celui-là, c'est d'abord l'électeur. Et nous avions à l'époque 40 millions d'électeurs. Et le deuxième acteur, bien entendu, c'est la structure organisatrice des élections, dans les cas d'espèce, la CENI. Il ne faut pas oublier qu'à côté de la CENI ne donne pas, ne proclame pas les résultats définitifs. Les résultats définitifs sont plutôt proclamés par la Cour constitutionnelle. Et c'est là où je trouve un peu d'injustice dans cela, parce que les jugements ne portaient que sur la CENI, lorsqu'on parle de la qualité de l'élection, en oubliant qu'il y a un organe, l'organe le plus déterminant dans les résultats, qui peut dire les élections c'est bon ou pas, ou bien que les résultats sont vrais ou pas, la Cour constitutionnelle. Mais il faut voir aussi l'environnement, les autres acteurs, c'est-à-dire, et pas les moindres. Je pense ici particulièrement aux acteurs politiques. C'est la contestation permanente et les divergences politiques reviennent souvent sur l'organe des élections. L'autre acteur, pas les moindres, c'est plutôt le pouvoir. Les partis ou bien la coalition au pouvoir, les militaires qui sont dans la sécurité, qui ont aussi un rôle très déterminant. Ce qu'on oublie souvent dans un pays comme le nôtre, il y a un autre acteur très dangereux et même très nuisible. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. On ne sait pas qui est cette communauté internationale. Et c'est les Nations Unies, et ce sont les États-Unis, et c'est le pays, c'est l'Union européenne. C'est quel pays exactement? Quand vous êtes président de la CENI, vous opérez donc dans cet environnement où il y a une sorte de divergence permanente d'intérêts. Pour les élections de 2018, il faut le préciser. La communauté nationale, c'est-à-dire les Congolaises et les Congolais, tenait à avoir l'alternance et surtout tenait à avoir le départ de l'ancien président d'alors, c'est-à-dire le président Joseph Kabila Kabange. C'est comment concilier ses intérêts en privilégiant aussi que non, l'élection ait lieu. C'était ça l'équation. Les élections se sont déroulées avec 77 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. En un seul jour, l'organisation a eu lieu. Le problème, c'est que oui, vous pouvez avoir les résultats. Faut-il encore qu'in fine, on ait l'allégeance de tout le monde ou l'acceptation de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trouble. C'était ça l'équation. Pour régler cette question, il aurait fallu que nous fassions cette première passation en douceur. C'est la démarche qui avait été faite. Il a fallu plus ou moins que nous, on ait un accord de passation pacifique. Les élections se sont passées, mais qu'il n'y ait pas de coup d'État non plus. On était donc au bord d'une violence, soit d'un coup d'État, soit d'un soulèvement de la population. D'un côté, le régime, avec les militaires, qui avaient peur de voir cet extrémiste arriver au pouvoir, surtout qu'ils les avaient menacés pendant toute la campagne, qu'ils les arrêteraient ou les enverraient en Europe. De l'autre, la communauté internationale qui faisait pression pour que non, les choses se passent comme
effectivement que les résultats soient proclamés tels qu'ils sont sortis. Mais de l'autre aussi, il y a un acteur important qu'on a quand même donné, c'est-à-dire la société civile, qui représentait la population surtout avec la CENCO, qui avait une mission d'observation électorale et qui effectivement avait aussi un échantillon des données plus ou moins importantes à gérer. Devant l'imbroglio, la commission électorale se trouve donc dans une situation en quelque sorte d'un dilemme. Comment faire pour que non, il y ait alternance, mais qu'il n'y ait pas un coup d'État et qu'il n'y ait pas violence? C'est la raison, c'est ce que vous appelez le compromis à l'africaine qui est passé, pour dire que non, évidemment, celui qui était plutôt le deuxième, et qui... Kila medjeneta lotake tumankale koto bokule lokone fam pekato. Maman la chabien prompt rétablissement na yo. Parce que oui na mo Carmel to sunga bana bitike bobo misolo ba mama ba papa. Pas ezali na kati ya Congo kasi kobosa na kateta ngo yo kolia na bana yo mo le tike. Soko sungi yo sungi nzambela ye. Pas si pe mawa parce que Congolais a mis ça la kanaye akufa matoi Valérie Petelolanga. Congolais aza ignorant. Congolais amona aka présent. Congolais azotala te na uti wapi nazokende wapi. Uto bandaki wapi to komi wapi. Congolais lo bakane lo kote bakoyi ko dribbler la moi seconde muke po ba vegla ye nzaleleka. Ba komisa ye moto ya pasi ye mutaza riche. Alors pour comprendre likambo, il faut kangaki na litoye o bana kolobale yango moni ba manipuler ka congolais si facile. JKM le number 1 océan de la presse congolaise. Na France ah Gauthier Boulay, que Dieu vous bénisse. Pambate pilo e ko sala boyali misala maboko no tekanza bazongisa ebele. Maman Célestine na France la papa Michael bino banso boy na Suisse maman Dolo maman la jolie. Bipai biso bozali ba mama ya moto bojali boteleme ba mama pambate basi o ba dégagaka bonheur na kati na bango nde basala to na posala bango to kuta na to sunga la pole ekolo wa biso Congo ba papa oyo ba lukaka bolamu ba papa la nde na sala posala bango parce que ça ba papa musu ba yebi ko lukate ba misala faible mais ba papa ba lukaka po akuta na bolamu bango nde to la posala bango. Pour papa on a pas comment on a été bolamu yango ezo dégagé par océan de la presse congolaise vérité c'est pas là tika biso totele me po été toyo kapeto sunga peuple la biso ba peuple congolais ba ko telema po ba na nkande ko bundele kolo wa bango. Président Eli Martin Fayulu Madidi na SID na balié o bazali bongo na lamuka ya mona mboka président Eli massivement en 2018 ya mona mboka Martin Fayulu Madidi bino banso ba prince penge ba nikoma yengele maître boli bongo ba ike bolanda nanga la bokebi pe malobona ko lobalelo pointe boye ba bososoli pamba te eli likambo ya République démocratique du Congo oyo ezotala bino si penza boko bundela Congo la bosolo vérité ya suka yango nanga expliquer biso makama ike nanga lobeli biso lobi Nathalie ba titre na été ba français na yo alobité oyo nga la kangi mais na tikele bilo mobimba po bilo bolanda yango nanga akoloba soki akosaki que Félix Antoine Tshilombo nda azwaki a expliquer biso ezali pona kobanga basala coup d'état kobanga makambo elekaki Kabila kila waye basoda kobanga po ete yali mbala ya yambo makambo ya boye esala manamboka na biso pe ali mbala ya yamboko ya ko dribbler peuple boye ya ko yiba mapona mina ba na yoki pasi ya ko yoka déclaration nanga na leli na lobi kolo kombola ye kumba libela pamba te ozali bobele nzambe. Alors biloko ya boye esengeli ata mokete na kolo opposition oyo babimisa yo opposant na kanza pe na makasi parce que lelo yonde mutozo kamba mboka ta ke président de la République ba sepela te po babongisa Congo ba sepela te po Congo bika ta moke po soki yo zalaki mokonzi to lingaki pe to yeba nanu ko bika yango to lingaki to tala nanu tikela mutu oyo baponiye mais bango bazalaki déjà la projet mosusu pona ko kosa peuple congolais
président ozali ata na tierce minute te ya kozala bato wana. Politiquement, je ne sais pas comment ni bino bo evrak. Mais na ngai na ndenge na yoki nanga lelo. Ozali ata na droit mukete ya kokuta la bande ya bato la tout. Parce que balingi yo te, ba sepela na yo te na yo moko personnellement, et puis balinga Congo te. Na yebite boko betela bango lisolo nini. Ya koyoka nanga lelo. Boko beta kala bango lisolo nini bato ba dribla lolengo yo. Parce que ceux qui ozala ki président lelo, metam sous Congo zo connaître makambo ete. Pour ezala ki libération, indépendance otoluka bandakala, ezala ki bofulu ki ya Congo na yebite lolenge ni Congo linga kezala. Lelo na lobby. Mais néanmoins le diable, association de malfaiteurs, balingi Congo te, ba nuire biso elelo bazo boma biso, ba wazalendo bazo lite, ba soldat la biso ba osala repli, malgré bazo replier, mais basaka ka la souci ba bunda, na la kiseki bilo lobi ba miso ndeni ba olela nzala. Alors bande kolanga ba congolais, est-ce que président Eli a koki kokele kosangala bato la fito yoki nanga boy? Moi je ne pense pas. Parce que ba bomayo. Po balinga côté. Deuxième segundo, bako rendre yo trop faible. Soko sala bang. Oui. Politiquement, peut-être la zone maîtrisée à côté. Mais la zone avance politiquement. Par rapport à la spiritualité. Par rapport à Moutou, Oya Kela et Loko et Monani Nezani Komonana. Président, Lelo, Ozo décision Moko, Oye ko sauver, Oye ko sauver nation. Qu'on joue hypocrisie par rapport à Yomoko et par rapport à nation. Parce que bato et baza mabe ya suka, balinga yote, basepela la yote, bakoye ko boma yo un jour na ndenge kaka ya basambla. Oto pesa la mbote parce que. Et puis la gobi miselika moko boye. Jean-Marc a dauphin ya Félix. Bokeba na Jean-Marc. Bokeba na Jean-Marc. Bolanda te biloko Jean-Marc azo sala. Je vous dis, lobi bokoye ba yango lelo na no yeba nte. Bokeba na Jean-Marc. C'est un pion trop dangereux. Bokeba na ye. Na fungoli ya mingi te, mais la lobi bokeba na ye. Ayebi eloko osala. Ayebi. Pe bayebi. Parce que soki lelo, bomona ta ba Mike Mukeba ba libéré. Eza neloko eko betama. Mais tout le monde a ça zagé. Mais Jean-Marc a sengaki biloko ndenge ba sala ba deal na bango. A cause la linga dauphin. Tout gouvernement oyo ko bimba ko surprendre bino. Alors président Talasima zonga moto. Moto moka kosa ote parce que pouvoir eza ya yo. Ponzamba pesa ki yo. Ko wela yangola bango te. Balinga ki yo te bayoka yo te. Nyonso oyo proposa bango balinga te. Alors émission ya lelo na lobby Penazo Silis. Bandegolanga c'est triste hein, na tourner mis pour les Congolais. Tango boyoki ya boye bosalini. Bosalini. Il faut tout ça quelque chose. Parce que tozo bima naïve, tozo bima bololé pour babiloko abotan tozo yoka yango. Ezo spesa mutute révolte que non. Comment to kobima bazoba ya modèle? Comment bako dribbler bisobo? Aujourd'hui, batalo kuta bazoko c'est la Kabila makambo. Kabila parlait. Kabila parlait pour la deuxième fois. Kabila lobi pona mboka qualité. Alobi asana na makasi ya ko défendre patrimoine na ye. Attention avec Kabila. Alors, il a dit makasa ko défendre patrimoine. Qui a arrêté Kabila? Hein? Bande des insensés, vous créez des histoires. Qui a arrêté Kabila? Est-ce que Kabila peut vous arrêter les lots?
Kabila qui a fabriqué les Poutines, Kabila qui a fabriqué plusieurs blancs, Kabila qui a divisé Mindele Lelo. Si bon mon Mindele ba ko se lo côté basaka tanga na kati na bango division parce que Kabila longa bango. Bango batu ba yebisa ki oza momemi maki. Kabila fanda ki nie bango ba enseigner ye. Ayebi Mindele wana na lokuta na bango et le blanc père de monsieur Kabila. Parce que Kabila yebi bisika va tala ko sakala na muto ta mi yebi consciemment eloko ninga la osala na muto aza ignorant ya makambo azo sala. Kabila il est intelligent. Kabila batangi c'est la Mindele. Kabila za fabriqué par Mindele. Yo kasi Mindele ba robomaye azui mayele na bango siko azui bo moto na ya mitche na kati a bouleverser ba dona Mindele. Bobo na Kabila bongo te. Il faut to bousculer bango la bananga. Est-ce que vous avez nanga dégager ozo mona na kati ne père? Ozo mona na kati nanga keza mutu moko be ba pesi attention moko songolo. Ozo mona na kati nanga botangi nanga ola ndenga zo dégager énergie na. Bo moni ke mutu moko azo banga to ba oyebise baza ko intimider. Baza ko se manquer na biso po ba yebi nous sommes bande de lâches. To ko sale lo côté ba yebi biso ba nyama. Bazo piétiner biso. Mais ngai so nazaki na mbongo elas. Ah! Mais ba bangi ba congolais. Pe nazala kontima ke ba kobanga ba congolais. Parce que ba chofa ko seya kaka malem ba kobanga ba congolais. Ba congolais ba ko sakala bango lelo ba kobanga bango. Parce que y a des congolais ba ko se préparer dans l'ombre ba banga ba congolais. Na yo ki pasi ya kabu ya na deux pes na bango. Et n'a regretté Mobutu avait raison à boya papa Tshisekedi. Il y a une histoire exacte teti hein. Mais la vérité finira par triompher. Bon ma biso mais vérité gotika la chaîne gotika l'éternel. Batu bakoya ta bo intimider biso. Bana bakola la libanda biso to kola libanda mais pour la vérité to koloba yango pe pour la kobundela mboka. Pour na ko sensibiliser peuple congolais, to ko sensibiliser bolinga te. Congo et kozwa bon somi na yango parce que Congo est un Zambé. Le vérité pareille hein. Monte encore croire hein que un jour il deux personnes koyoka vérité la bango bakundaka. Personne avait cru que bakozwa dit la Félix et ko bima nanga pas ko balobimisa ngo petit à petit hein. Po ba congolais ba yeba ya lelo asasi hein. Alors na si tembesili tant bozo finga na boko finga ka po finga me tembesili mais maintenant histoire est à 3 personnes Félix Nanga Kabila oyo nde il faut to bundisa oyo nde il faut ba kele ko kutela pe balongola mboka la biso parce que bango ne batu basala makambo Nanga to dit. Qui était élu massivement en 2018, n'est-ce pas Martin Fayoulou? Pourquoi histoire est ça la bino mabebo? Quand on parle de président élu massivement. Bon, gaga to kosa, mais non, Nanga tout dit. Nanga lobi soki to kosaka, soki to salaka biloko yo parce que et voilà maintenant IDPS ezo kele ko diembela la sima ya Banyamulenge. Soi-disant Banyamulenge sont des nyama de tuti. Et bango basali ko diembela la sima na bango appui na bango lelo et comme mais bino bowanga na ka boloba ba Rwandais bazaka la Congo te boloba na Kinshasa ba Rwandais bazaka te donc tala batu oyo bino boza ko soutenir ndenge bazo la kisabilo face la bango mais bozo linga ka koyoka te kabuya tchelanga poto silisa la biso papa et mon abouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais. Et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir.
Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre mensonge cousu des fils blancs, c'est lorsque le Rwandais... Bomoni, boyoki, pebo soso la bande kolanga. Bon traité biso de toutes pièces. Mais la vérité finira par triompher et elle a triomphe lango. Aujourd'hui, Kabila, Kabuya plutôt, Akeiko Benga, Banyamulenge, Oyo Basalakala, Bango Bandakala, donc Batouba Bundisa Congo, ça y deux pèses. De Batouba Oteka Congo, la mission, ça y deux pèses. Les gens de l'IDP sont des Rwandais. Les gens de l'IDP sont des Tutsis qui nous maltraitent maintenant. Histoire est vaste, ngo boni ba Congo ba lobi biso tozo kabwana bilo tozo indépendance biso ba Congo to tika kala ba Congo. Tolingi suko kota likambo te parce que les gens ne comprennent pas. Et ba ko diffuser mboka bongo. Po ba lobi Congo central égale la capitale Kinshasa. Ba Congo ba ko ya ba bimisi trouble po ba za la pays indépendant. Bangala ba ko bimisa trouble. Ba Swahili ba ko bimisa trouble. Baluba pena ngambora bango et ainsi de suite. Katanga comme un pays. Pourquoi? Parce que nous avons des Tutsis au sein de nous qui dirigent notre patrimoine. Noir sur blanc. Augustin Kabouya a déclaré tout haut qu'il est avec des Tutsis. Augustin Kabouya est Tutsi. Augustin Kabouya qui nous tue matin, midi, soir. Alors, tala la Mukongola yo monini. Et voilà la République démocratique du Congo. Et voilà bisika ba somani biso. Assalamu alaikum na mama Jawa pela ba musulman ngai. Ba pour remettre Angola lo bondia botar de bonheur terre monsieur Zoko Melabilo mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido. Où sont les vrais compatriotes? Où sont les vrais Congolais pour se révolutionner? Pourquoi bolingi mbokate? Pourquoi biso toza conscient toza la unité? Potolongo la peuple la passion. Kabuya chaba ba wazalendo chape repli ya basoda la biso une fois poto si sapo to uti de sensibilisation na se ya mai. Wazalendo wa Uvira abo bana kuja kumpokea misare mgombero wa Claude député national. Général René Itongwa iko pale, Général Kamama, Général Makanaika Simbira Johnny, député provincial Mfaji Dudu Delfe na misare ye mwenyewe kombata wa Uvira kombata wa Congo. Député national emisare mgombero wa Claude Ndole na General René Itongwa na Kamama ndo wale kabisa wanakatala kuingiza M23. Ni lazima tumuponde adui mpaka mwisho. Kubasaidia baba Mungu wangu. Mungu. Mutafika kwa usalama. Nakana Claudine. Mutafika kwa usalama. Mutarudia hapa kwa usalama baba. Mutarudia kwa usalama. Unaangusha masasi. Ulokota masasi. Mutarudia kwa usalama baba. Kwa usalama. Mutarudia kwa usalama baba. Mutarudia baba yangu. Mungu, kope ule hanenda. Bande Kolanga, l'air est tellement grave, plus grave que les Tobandako au Kanisa. Bananga baza ko avancer. Et bananga bazo zwa batu ebele. Ba ancien militaire ebele bakepa bananga. Na la bino. Ba tigre. Na la bino bato bakela la Poutina. Excuse ebele ya batu baza sima ya nanga pourquoi? Parce que bazo mona pression wana nde o bango balingi on dirait biso toza ba faible. Oui, on n'en disconvient pas.
parce que ndeko moko alobaki bozala manduki te il faut nanga ya po nanga ndazala manduki eza mabete mais boko kapé ko débarrasser ba Rwandais o basi bavandela bilota molai bitumba la biso eza na nanga te parce que nanga ndenga solo bala za komitubela nanga nzambe pa koyo koyokela ye mawa malgré yibaki malgré bomaki à cause de la pierre à cause de la kaya pierre à se repentir nzamba yokelie mais loko tozo boyande ba Rwandais oyo baza koboma ba Rwandais oyo baza sima na ye yango nga naza na dernière énergie nanga koloba que je ne soutiens pas nanga. S'il faut tuer, on va commencer par tuer nanga. Parce que yende a sali biso mabe ya koleka. Nanga va payer. A oleka bongo te. Il faut sans aller sur la kati ya libumu na ye. Nanga ofuta. On se manque pas de dire ce que homme aura semé le moissonneur. Vous croyez que Félix a futa, Félix a futa. Qui yuda sinayo o asala ki tela sort nango. Makile a failli le koganga. Tu as tué Jésus. Moutia nechoyo. Nalola na mokili muta osepela lo azati. C'est là qu'il y a le début de graissement des dents. Parce que abomination mobile. Parce que à BBC voya nzambe. A BBC voya nzambe. Failo mi ponaka te. Nzambe nde atindaki. Nzambe nda ponaki ye. Alobi ya. Yo lobo corriger nzambe. Ba corriger ka nzambe te. Ya yebi mutu la kati. Mais quand tu veux corriger Dieu, wambola liwae, we mongola ngaki. Tala makamba onde yango. Mais tozali ko senga nde na bayi Congomani, peuple congolais, tozala soudé ba diaspora congolais. Bozo mona ba diaspora ya baninga ndenge ba osala musala. Bozo mona ba diaspora ya muninga bazoya na soutien ko finga te, bazoya na ba soutien maloba te, mais bazo soutenir financièrement na ba idée na bango. Bazali ko mema ba libérer mboka la bango parce que bango ba na longueur d'avance. Ba oyo pe baza sur le terrain bazo bunda, baza ko se soutenir, baza ko se communiquer, baza ko vendre ensemble pour na kosola la likama mboka la biso. Mais tala biso la kati la biso division et paille. Ti le loto zaka la guerre à leadership. Guerre oyo bunda ka leadership oyo ba chaoka. Ndeko la nga eza ko amener o wapi? Eza ko amener o kana ruine. Banda po koma pe likolo yango osala nini osala eloko te ndeko langa. Cela veut dire unité de force na biso, unité de sali, unité de vie na biso. Il faut tozala uni to solo la na kati na libanda biso toza ba vrai to éliminer ba traître parce qu'il y a beaucoup de traîtres. Et puis ebele bozali ka koya na kombo yango ya mvuluzi mais bozo sala eloko te depuis bobanda koya la kombo yango ya mvuluzi tikino lelo. Boya bangunza mabe, boya bosukola ba cimetière mabe, boya tout ça bozo luka kaka po ba benda ka bino na ba poste. Mais poste ba ko benda bino poste ya makila. Oye bomi vie ya batu. Oye déséquilibré nation. Atape ba senga kango ndeko lango zo senga tina liwa. Atape bomi linga kate. Pourquoi bozo trahir nation? Pourquoi besoin de maliwe ma beboye? Tozali ko senga la bino banso. To sangana liboke. To solola. Soki nzamba lobaki okozala mukonzi ndeko nanga. Ata ba bombi yo na suka. Ndeko nanga okozaka mukonzi. Ata ba boyi ko bimisa yo. Ba bomba yo ba chao na boloko. Bokonze kokuta yo na lo débat. Parce qu'on s'est dit destiné. Est-ce que Martin Fayoulou savait un jour ton famille naïe, ton baninga naïe? Est-ce que Martin Fayoulou savait que un jour, à cause de la leader, un jour, Bakopona kaye massivement, un jour, à cause de la choisi par Dieu, que Yeda dirigeait Mboka? Il ne savait pas. À quoi il s'appelle le pétam soit banzala été? C'est comme ça Dieu. Tango ba boy volonté nzambe trouble kotaka. Yo peso ki nzamba pona yo ndeko langa ko wela te sunga nation na yo kaka ndenge wana nzamba tika ka ba oya yeta
nzambe alobi toza motu me mokila te. Pourquoi ozo trahir nation na yo? Pourquoi ozo teka baninga o bazo sala quand même bien? Pourquoi ozo linga te kombo ya baninga wana etangama? Mozo teka mboka la yo ndeko langa bo soki pe yo oza na mpifo wana te. Okosuka wapi? Jalousie na yo, haine na yo, trahison na yo, ba faux témoignage, ba calomnie, tala bisiki ezo mboka. Ozaka la ba projet à ma belle vis-à-vis ya baningo baza ko avancer. To bunde la nation. Babanga biso parce que nous sommes forts. Longolo na ba théâtre wana ozosala, longolo na ba guerre à leadership wala ce n'est pas le moment. Yaka na mayele na boye binayo. Na misolo. To ça la révolution. Pour te libérer mboka la biso, bongo to attaquer ba Rwandais parce que bon monique mboka la biso est dirigé par les Tutsis. Yango muzalo baki attention. Soki to budite to kotika la banyanga la kata ba Tutsi. Des bateaux baso bomabino ce sont des frères de d'autres frères congolais. Ça se fait jamais. Na aonde la sukisi. To bunde la mboka la biso mama bonheur. Bobe anga ko mama jeunesse manga prompt rétablissement. Bobega ngai ba mama, bobega nga ba papa, tozala besoin ya mbongo. Mbongo nde ba mama missionnaire na obenga belo tam sur la pourquoi. Moi la mère de Brino na Autriche, partagez mes missions, likez ça ba commentaire de Ngosalaka. Moi la mère de Brino na Autriche, de Brino, il y a océan de la presse congolaise. Famille Tamutunga, que Dieu vous bénisse. Lit Makanaki, prisonnier de Jésus, Yaniko Tamutunga. On est toujours ensemble pour le Kambo de la Mboka. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Papa le frère de Maman Clarisse. Maman ya Canada plutôt. Bozali Ebele. Namboka li passe langa ino ya c'est ante live. Maman langa Samuel Mabolongo toujours. Maman Pierrette. Bon, bah servant de l'Éternel. Boza tellement Ebele la diagonese Henrika Montana. Boza Ebele la Belgique. Donc bo sala musala ya nzambe bo bonde la nzambe ya solo bo mibulisama po ete mboka oyo komina ekeke ya kobima malheur na bino ba solo diongo pamba te bokobika te ba vidéo ezebele lo tshela bila Kabila prochainement banini Kabila zala bien et alobi aza déterminé pour azana na énergie ya ko défendre patrimoine na. Merci la Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci Pape J, directeur recherche stratégique et par son âme sans me comparer à Bémisso Babisso. Biso toza bobele ko sensibiliser ko bisa peuple congolais, on libère pas un peuple. Totika ba politicien na shona bango, mais ngai na yo partout aux alliés, aux congolais, benga to solola pour la libération ya mboka. À la prochaine.